bakangi singi bakangi Kabila te ponani so état de droit na Kabila Kimbuta zo circuler libre Kabila ti Kimbuka Kimbuta zo circuler libre bakanga Obeminako bakanga ba professeur Mouva c'est eux qui ont dirigé même Roubaix congolais Azali ministre de la décentralisation plus que même ministre intérieur. Est-ce bakangi ting na gouvernement Kabila to bakangi ting na gouvernement auto côté asik. Mais nalobi mais gouvernement c'est état de droit. So y a état de droit ku considérer non fondement. Non fondement. So ka Fayulu non fondement. Non fondement. Mais non fondement ngo yote. Et banaki nango. Webi soki bato bazo banga nzambe te na mboka wana ya mboka malédiction. Mamezo kende da. On m'a bien va traître. Vous êtes ba vrai traître bino amuna. Mais mutati ki da mboka to kende da. Soki na ki civil ko, na yi motanda mete meto betoni bimponda siko. Na zo bisa amuna. Tika bino ko papa mana. Todo sur la parole. Ko itumude ngai tatiki nini qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que le président doit avoir le voter président normal président peuple on a posté changer régime changer régime ce soir la sali ou etikali bo continuer yango to continuer na moni ma gloire à lundi président provincial abi il faut passer corruption goye pas chaque côté pour misapi parce que ma gloire le quelqu'un j'attendais ko bimandenge nini akobimande na yumbi omona j'attendais ko baki na kisata na gouvernement Kabila ti azaki gouverneur na yumbi moto ya bomi moto ya saccagé crime contre l'humanité azana problème na cour constitutionnel bakati yango na note aye na assemblée provinciale aye na bambongo na ba corruption a passé gouverner est-ce que c'est normal Kabundi na kati ya mboka oyo akinga kati avec cheval azoloba la vie est dans le pouvoir et nani moto nani Roubaix azo saka mabitala bato bo votaki bango ato nazong sipe mituka ngo mibale yokana tikanga na loba muna Cédric likamba tala nako ko era maye poto na mibamba nako ko pona Kongo muna tikangai on tiki loba prophète ni fanatique nako ko mibamba muna du problème bon tiki loba tikanga na pona Kongo tikanga zumuna mboko ya ngai eso souffrir boye nako zana sengote Congo France merci beaucoup nous bande connaissance bandaka biso na 3W Congo France bato ba mesana ko pesa biso confiance wana moni mbala mo boss nanga jouer di pumba na PC mboto ko tazana na musika so landa biso na moni ba partenaire biso lokola ve na biso Miss Impress alio gaz na ko bo santé cordon na biso bukso Lucas na PC mbote ndenge to mesana ka ko sur la mine to genre prophète ni pas pour ko beta ba analyse politique oyo mamuno so zoleka na mboka na biso to yebi ke na mboka na biso chaque temps mambo ezo sala matuzo mona ba mbutu mbutu ezo ma to mona ki nini ya ba sénateur awa ezalaki ki mbutu mbutu to mona ki na parti ya IDPS kuna ba monte pelaki to mona ki ba désordre de salamaki lelo lisusu to moni ki tant batie ba gouverner to moni ki fait économie sous makasi dans ba parti ba comme ko fingana ba fait ko ta manjongo to moni mal lelo photo sur na prophète ngepa nako bosana te malolo le risque de Congoli ya obema tikanga te balobi à les 17 maman zo ko 50 ans déjà ma fête maman nous a vraiment motema nzamba continuer ko battre na ko bosa te mané milinzi ba motema tous pepele ya mbetolo Arlette Bonanzo wa Bonanzo to na prophète ngefa to meka ko sula par rapport mambo zo leka na mboka na biso prophète ngefa bonjour mona le CD ko la pambola yo to bana nzambe kolo nzambe na bikamwa to pesi émission maboko na yo kolo sunga biso autre koloba yo te pa na yo pesa so sagesse intelligence to défendre Congo notre patrie nangonga so na passe na bisengo na kombo na Yesu Masia amen prophète ngefa amen to yambi amen na yo to bandi na nzambe prophète ngefa o yambi na ba gouverneur ndeni bon nako yamba ba gouverneur te parce que e banaki nango oyebi soki bato bazo banga nzambe te na mboka wana ya mboka malédiction Congo a beaucoup souffert. Tout le monde qui m'a dit changement ya batu ya sika. Oyo bakokela peuple mawa. Mais au contraire, ce sont les mêmes individus oyo bazongi sous na pouvoir. Jantingo Bilaza qui était na Kisasa. Ozo komona Jantingo baki na Kisasa na gouvernement Kabila ti. Azaki gouverneur na Yumbi. Moto ya bomi.
moto a saccagé, crime contre l'humanité. Avec un problème dans la cour constitutionnelle, bakati yango na note. Aïe dans l'Assemblée provinciale, aïe na bambon, on a ba corruption à passer gouverner. Est-ce que c'est normal? Hein? Un criminel, bako tient la tête, il y a gouvernorat. Est-ce qu'il y a solo? On mboka ya ndenge ni muna. Toloba te. Soki olobi bakangi yo, ni koma ko bakangaka yoka Guillaume bakoma yo. Hein? Kimbuta atiki mboka ville ya Kisana Mopotu. Tokoni tokota chez Coco. Hein? Même ma gloire Kabemba. Na shogwa takite. Même a takite soki ba lobi ko mekata usana. Hein? Mboka ira bato ba gouverner ngoti. Hein? Mboka basengi bato ba gouverner ngo bazali. Hein? Alors toujours joie. Hein? Ne peut ma gloire boya ka lo ba ma gloire ba ko tete pa. Au moins ma gloire que Jatini Ngobila. Hein? Ma gloire a boyi bato na kisete. Il n'était pas exécutif. Exécutif vient aller nani basale ke belé wana. Na sali abanda ko tumbuka na kata sali ma gloire. Na moni ma gloire alandi président provincial abi yo faux pasteur corruption. Goye pas chaque côté pour misapi parce que ma gloire le quelqu'un Jatini ko bimandenge nini. Ako bimandenge na Yumbi. Awa ko bimandenge nini na Kinshasa. Hein? Mboka ya Pelengendu, mboka ya Mopotu. Hein? Tozo kende wapi? Et désolé. Désolé, est-ce que beaucoup de gens ont été assis comme ça, ils ont été wanate? Jatini a sali na gouvernement, moi gouverner. Mais la ville a quitté ça, différence n'est entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Bango tu disciple à Jésus. Il n'y a pas de différence entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Bango tu disciple à Jésus. Malgré Pierre avec défendre le judaïsme, pour défendre le christianisme, bango tu disciple à Jésus. Jatini Ngobila, moto ya Kabila. Kimbuta, moto ya Kabila. Hein? Bango nyoso batu ya Kabila. Et là, on a changé. Kabila règne. C'est ce qu'il il règne. Mais ne gouverne pas, c'est Kabila qui gouverne. Hein? Il faut que condamner Kabila comme sous-sous. On te dit que les aïe bantu valé. Peuple qui n'était wap. Et qu'on n'a pas si wap. Tout qui n'est pas espoir de mon c'était. Quand bateau na baye bazu ba milliard peuple quand combien peuple même to le bambala simba toucher constitution qui ce que dit élection va gouverner peuple chaque ville voter va gouverner au moins ce bateau ba gobima dans la tricage moi ça tricage moko ba mbongo ezo pesa ma bateau na ba gobima te to pour t'amener ba gouverner ba député to bango ba député provincial nde bato bali akayango na président président ya provincial ali akayango asaka cop ba distribuer yango pour les tepes de l'inflation on a pasteur en scène nzambe mais ba pasteur mabe ba se belé pasteur za na bizaleli pasteur za na nde to lati bilama pasteur te hein c'est Dieu qui sont lesquels les hommes et lesquels des rois maintenant on continue la corruption aux zones d'Imayango parce que ma gloire a continué misapité. Si ma gloire est misapi boye, il y a pas de cambozali. Hein? Pourquoi quand on pense que ça ma gloire pour lui? Mais chaque temps pour un marambo de salama tout le monde qui ceux qui tout le monde n'a tant les acquis en bas sénateur tout le monde qui monte et puis là qui n'a pas parti IDPS et il sous va gouverneur tout le monde monte moi ko finga ne komi moi sous bazonga chama kabunda bazobe la chama kabunda boy aya kali sous bureau ta koma boy au monde chaque temps to salama kambuke ba fezo mi moi to koma tant to koma la première ministre et vous allez faire mon ko malambo côté biso tozali kokanisa boy soki depese ya zwi mboka changement total ekosalema na mboka tomona bagouverneur mosusu bagouverneur ya sika basénateur ya sika bapremier ministre ya sika bato ya sika au contraire ce sont les mêmes individus qui reviennent par la force mboka ekokende wapi mboka ekosuka wapi tokosala boni muna ngai na tokosala boni ngai na yo muna yebi eloko te ngai na yebi peshe nayebi kobeta ndeke moi lance nayebi kobeta lance nayebi kosala motama na mwana kanga solo soki eyindi na vi peshe na ngai boite na kati brazaville na peshe yo kozwa eloko bino bakino mobotami bino baka ozi oza biso baka te so baboniko olimo ya poloso ya pelengendu kosakana ngai te kosakana peuple congolais te là nous sommes contre soki ça continue comme ça peuple kotelema parce que détenteur ya pouvoir ezaka peuple bonime tokende bona ligne tozokende komi ke premier ministre abimi susu moto opela te premier ministre abimi moto FCC ezokasani baza majorité parlementaire FCC même Kabila comme premier ministre même Maman Olivier comme premier ministre
même Chadé comme premier ministre parce que parti na bango des alliés majorité bango de majorité yo premier ministre mané pas Tshisekedi donc quoi lolo nalandi mutu moko na parti ya nani ya parti ya Félix Tshisekedi au mwana mboka na moni moko azoloba na lobi ke biso tozaki ba parlementaire debout tondo otelemana yango to lobi Jean-Marc Kabunde longola monyera Tshisekedi de paix bon longola yango ponani autre trahison est-ce que comment ils sont limités au monde va combattre des PC ba kanisa Tshisekedi du pouvoir tout va changer or kende baingela nke mangela taf ok bazo kengela makako ba bete lisasi makako préparer état o bata coup à sauter o la linzala o to benga kara ivera mpeleda Kabundi na kati ya mboka oyo akinga kati avec cheval azoloba la vie est dans le pouvoir et nani moto nani ruberwa azo sakama bitala bato bo votaki bango ezama wa mingi na politique congolaise baye baboye bazo mona likambeleki na Soudan Omar Béchir un président qui a fait 30 ans très fort un grand terroriste cherché par cour pénal international par les Américains peuple dit pas question pour lipa et mataki balongoli Omar Béchir pour na lipa et mataki peuple telemi pas déloger Bouteflika Algérie ça ne va pas non nous sommes la clarté handicapé bosono à cause de la présidence de la République et Mati Alongwe Congolais mbalo tokotika la société si lien ça ne va pas tu sais qu'il dessous de parlement d'institution surtout dans l'élection mwana mboka Zoé Kabila abimpe gouverneur pour na ya vina ngala okamone un gouverneur azali président exécutif ya province nalandi discours ya Zoé Kabila est-ce que mutu wa Zoé Kabila pina ko mériter pina gouverneur ya Kalemi na Rwanda de talami boite bozo ba diamant ba or bo ko tsamele ka kuna bo pourquoi contrôler nana contrôler ils ont pouvoir ils pas président Facha donc contrôler le renom sengeli ba casser muna omoni et le renom muna prophète Gefa et le renom ka ironi na bino na boya ka muna asa gouverneur na boya ka ironi na bino wana nyonso nous allons contrôler pas président Facha donc casser le robot a casser gouverneur yo ka jour moko na trahison mboka ba pasteur président Kabila bengi biso tout awana devant moi j'étais là baka kenza ba mukuna ba deni bato tout moi j'étais là donc si que sur la porte taquet catholique parce que biso la catholique de même mikanda to vandi wana président bengi Kimbuta alors bi pesa bango 2 500 000 Kabila Kimbuta 6 places accueil encore misa 2 500 000 akabona pasteur ngana zoka te polani la vie tozo teka Congo à cause d'un individu bon il va suivre bakay 2 500 000 il y a fouta que ta ko basita soldat $10 pour nani et kaibo donc comme gouverneur province président province tu peux faire ce que tu veux on a l'aurait l'eau mon est va tenter l'aurait tenter ba boto ba ce pouvoir ba député provincial ba za na l'autre côté président provincial na l'autre côté na ba exécutant bazaka na bango de l'autre côté c'est eux qui gèrent motoka jouer Kabila mon sonne bo ça pas français a habité allo bakiango français malonga ngono baki on a français gouverneur ya ville ko le bango chef et exécutant provincial ya solo penda yo kata français Kimbuta to boya mais Kimbuta na français o yaka yango te français ngolo baki photo banga nzambe ezo la cete yango Congo moi Tshisekedi amona le même 30 parce que ba considérer yango te à cause na bozoba. Prophète Ngefa tozo continuer ko solana au mwana mboka auto partagera no analyse o eza fait batu mingi balinga ko solana yo to moni ndeko ting awa ba arrêter ba kangi asana prison makala avi na place na avi na ngaza Muna Cédric tokolo ko sabato ko tamura la batute Chingi ya solo azaki président provincial l'Assemblée nationale provinciale to baki na Chingi oteki MNC ok pa batwana okosuka na mokato nazong sipe mituka ngo mibale yokana tikanga na loba Muna Cédric likamba tala nako kwera maye poto na mibamba nako kwera pona Congo Muna tikangai on tiki loba prophète est fanatique nako mibamba Muna du problème bon ok tikanga na pona Congo tikanga zumuna mboko ya ngai eso souffrir boye nako zana sengote est-ce que binati cravate na vani malete ouais
ndenge nalati kavati boye ndenge nazabo na bilamba oyebiki na menata tite mutuka basokona mkosuka mutuka ezali eloko te ndenge longo na biloko wana yo teka ngai mpo nani te na mutuka kolie te yo lingi oteka ngai mpo nani te nalobi yo teka ngai mbala sokona te mais mutuka basokona yo teki kabila te oteka ngai kabila sale lote to teke pa mboka kena mboka ni singi tolobai na yo teki Jean-Pierre Bemba singi na corruption singi yokosuka mabe lelo singi asuki mabe singi abimisi mituka na ye il fallait balashe ye azwaki yango ye moko te bazalaki ebele bazalaki ebele batiki kaka ye mpo nani eza bacompte ya rendre ezali mitema mabe bagouvernement mboka na feki conflit te ngai na yo tokotala singi ngai na yo je crois lundi ou nini tokotala singi ngai na yo tokotala président singi naka ko ndolo ba misusu la ka fe ba la barando na bango barando ba momi barando na ba biliku be ba wela ka tout cela batie pourquoi pas on doit commencer par la tête pour kanga Kabila na 444 milliards de dollars Kabila tikeli biso mboka na mali tikela mboka mbongo l'état on est quoi makile tanga boy nini a accepte ne les stocker ne les changer président mais qui est dans vous êtes vrai traité bino amuna mais mutatiki d'amboka tout qui est dans ça na civil ko na mutanda mettre beto ni bimponda siko nazo bisa amuna tikabilo ko papa mana ko itumide ngai tatiki nini qu'est-ce qu'il a fait est-ce que le président doit avoir le voter président normal président peuple il y a une photo changer régime ba changer régime ce sont na sali o etikali bo continuer yango to continuer on continue sali ni par rapport à bino boye bande ko lobela na président na biso azanto e bande ni to nani azwaki na normal to peuple fotaki président Fatim Mutazwaki c'est Fayulu so to na mboka ba jouer bazo de ba corruption et bande bandeli est-ce que Kabila kana motema malam parle ba ndabo président élu oh le peuple ni atia ye mais Kabila mutoloba te Kabila pesa ki ba Kabila nanga wana susu ya nani oh ya congolais te rwandais rwandais te azani soudanais ba soudanais ba kazolo boye na moindo ouais soudanais congolais congolais ko na mala régime changer changer ça ni régime changer changer là comme ça régime changer on sait pas combien régime changer président Fatia a combien de députés dans la carte assemblée nationale il n'y en a pas 50 députés. Bango a 350 députés. Na kata Sénat, 99 ya bango. Moi ko ba na sénateur. Ça n'a pas été pas président qui peut ko changer makambo. Ko changer pe ma moment et pe ma changer. Azali na ko changer le côté parce que constitution et permettre été. Sauf après une année à cause de tout le parlement. Mais Kabila na mundu ki na ye na batu na ye à cause de tout le parlement. Muna to na passe na passe. Na Congo suki sawana parce que et au sein na beno ko ya crise na kokende. Suki sawana parce que alors on dit la batu moko ko la peuple pas souffrir peuple yo dit na bango par rapport à mboka to bakite bakangi singi bakangi Kabila te ponani. So état de droit na Kabila Kimbuta zo secret libre Kabila ti Kimbuka ba Kimbuta secret libre bakanga Obeminako bakanga ba professeur Mouva c'est eux qui ont dirigé même Roubaix congolais Azali ministre de décentralisation plus que même ministre intérieur. Est-ce bakangi ting na gouvernement Kabila to bakangi ting na gouvernement o to koti ya sika. Mais na lobby mais gouvernement c'est état de droit. So y a état de droit ku considérer non fondement. Non fondement. So ka Fayulu non fondement. Non fondement. Mais non fondement ngo yote. Mbongo Kabila tsaka na luka musika. Basala ki yango na Nigeria. Au Basanjo bakangaki ye bazongisaki mbongo mboka etambolaki les milliards ezoko survoler boy peuple azako retrouver te et Kabila oh nani président Tshisekedi il ne fera rien parce qu'il n'a pas l'argent la caisse de l'état réserve ezate Kabila kenena bato na yonso mais le so Félix Tshisekedi alobi ke a annulé le sous l'élection ya ba gouverneur non la constitution permettre d'annuler en côté constitution mibeko Kabila tike pour la constitution Tanila ki o wana pe azongisa ki non suspendre ki yango suspendre mais o pa ko ba suspendre ba na mboka musu bazoloba gouverneur boteli biso ba musu bazoboye tango suspendre yango réponse yango zaini FCC abandi ko ngisa ye papa donc si yango et le côté ils ne sont pas gouvernés papa tozana le côté totika o ba diaspora bazonga sana diaspora bazonga ko sala nini qu'est-ce qu'il doit faire ici avant Salani
yo aussi ba diaspora ba l'équipe biso au moins biso to somba ba méga bango ba internet permanent bango ba réseaux sociaux sont permanents hein bango ba somba kate ba landaka biso ko leka biso moko to tika ba aventure to sala parce que mboko ezali amobole prophète ngefa to comme na souka prophète ngefa lelo okota la caméra ko swana mona mboka président Fati ko yebisa ye premier ministre oyo za ko sa ba bimisa premier ministre choix motema na otangele kombo bon na ko bimisa président Fachi premier ministre a bimisa na choix ne kozalate non, il y a la constitution. On doit respecter la biso ba Christo. Il y a un bassin bandeko lilo bananzambe wana na misite tondi miango c'est constitution muna. Mon nom c'est constitution chrétienne Bible. Comment est-ce que Félix c'est la constitution? Et donc quand Kabila c'est constitution. Bah c'est comme mandat madame moto signé. On se comprend d'accord et bani ko signé d'accord boy na boy so ko meki to dévoiler yo. Amélie. On se comprend ngo. Président a comme sa premier ministre choix na été. Président Assemblée nationale, ba tout ba za majorité premier ministre Nabi Makawan. Hein? On a dit ngo na gouvernement na démocratie, na constitution, bato bazaka majorité ne premier ministre Nabi Makawan. Ok bazui na Sénat, moi bato la majorité na Sénat, président Sénat Nabi Makawan. Yebisanga sika tiseke les ans. Yebisanga za. Au monde IDPS okuma kopanza. Taye kopanzana. IDPS ba kena liya kopanza. Kaka ba même combattant ba hotel mela Kabundi, ba hotel Matiseke. Et bandi déjà. Parce que nous avons clarté. Photo. Ba photo, panza photo, Fati batiki ya papa na ye. Parce que mon coin de lui c'est papa Tshisekedi wa Mulumba. Hein? Yango moni bato ko ba Mobutu bokozwaka bangote. Bato ka Kabila le père bokozwaka bangote. Bato ka Kabila mwana. Boni muna. Ya kaso to tsa. On document ko bendenge. On passe la fini face la fini makama ngoyo. Kendenga to kene. Si ba kanisa Kabila le père fils ça ini. Oh boni boko. Kendenga to tsa obika. Na lobi na yo Mobutu bakozwaka été. Kasabu bakozwaka été. Lumumba bakozwaka été. Tieni Tshisekedi wa Mulumba bakozwaka bangote. Babenga bango ba phénomène dans la vie. On bato Kabila. Boni boy ko kan document ko boy to komi na biso na suka mwana mboka ye tuzala boye poto sur la ne boye po ya grimasaka batu vraiment mais na grimasaka te je suis la réalité quand mon peuple mange ils sont bien il y a les hôpitaux il y a tout non non nazali menacer Kabila menacer président na peuple mais ba mona pelo ko place lutte na pona peuple pona peuple longo ko te ba ningo za bundi bungo ke ba pesi o lie na o et sili na hein bangela nkema biloko ambwasa koleni préparer mbanga kaso oli obombi na nakolia te mpona peuple il faut peuple lia liboso nakondima te papa muna na mona mbongo bakoropanga na bina bakoropanga ba $500,000 babenga na ba généraux yo kanga na bisa yo babenga nga ndelo moko développer partout au kende mona vie partout ba pasteur en mona bokendaka vidéo ezala kate bat banimela kote mais moi benga nga porter la bi ye prophète ngefa lo barabonga la sabiso ba prêtre na kendaki bina ba pasteur ebele mukomusu dévoiler bango bimisa ba secret zaté c'est le bana ya eloko te parce que la vérité. T'as ce que le coup d'œil, mais papa, au internet, au télévision, au télé, mais là, tout mio. Mais toujours tout là, c'est là nan. Obi osun ba baba ya cher na maboko. Yo kana bisayo. Muna ko taka ngai to kola ni pia na taka Yesu. Okola nani? Awanga na Yesu. Pelo ka cher. Muna ko bisayo. Père na ngai avant na Suisse. Maman bote na bana na Suisse. Si 10 tozali 8 na 4 ya Genève. Yami balé. Ba petit na nga bati na nga ba forme. Yami balé nga melanga masanga te. Na beta ma kembe c'était la ça ambiance c'était mbongo na ngale kana bilamba na sepela kana yango 3 bana poto batinda nga biloko c'est ça le problème le retour nga ça pindengeni 4 bana na profite papa wemba c'est ça le problème sur la ningo du kisi mais mbongo na pouvoir je n'ai pas l'argent moi je n'ai pas l'argent di cap vital caméra bengo bo travailler na nini na okendete na bi caméra ko menanga na pelengendu na okendete. Finalement, nalingi peuple ezala bien. Je suis voilà, na travail peut-être. Tout nanga monseigneur de Mututu. Abundi Mandela la prison pendant 27 ans de prison. Abundi titi na parti abimi. Monseigneur de Mututu azala ki même bougumé ça pas maté. Tindenge Mandela kufi atiki.
Martin Luther King alitaki pour na noir ti akufi Obama mi président noir tout na poste ni ba pesa ki na Sénat américain Martin Luther King non nzamba tinaka moto na mission na je défends nazo défendre mboka na ngai na peuple le la personne aujourd'hui du Cambo na ko défendre yo bato na ko tala bango na ko tala bango neti makama lopango o bato bato lopango na problème to bandi ko landela yango ba miso ni ko songa yo landela ba dossier se ko mina suko ebiza muntu ani ngabima ulandeli ya nani ya bana mboka te yela biyo ko to landela ba mboka singi wana bimi singi wana ne pas singi wana bimi kaso ebiza dossier ba pete mso ko bima na singa bimi ya mboka au lubando ko landeli ya nani abimi ulandeli ya mususu abimi po ebaki koma ke ya suka tunanga passe mboka sko na to ba to ba suite no akobima to obima tunana na mwana mokala pas en prison di kapé tegi pa obima te dès Kabila zali na ba général obima te parce que lui Assimi secret ya mwana Kabila. Il y a Boumai Kabila, il bateau Boumai Kabila. J'étais avec lui, il m'a dit la vérité. Hein? Aux hommes, on a maté, à Gobima, ce qui Kabila va bengani ya kei. Hein? Pouvoir ne pas discuter parce que c'est coalition là-bas. Ce qui fait là, Yaki, mais Babimi se dit qu'à peine, mais Sambi c'est pour l'être la vérité. Mort le chef de l'État, il faut que nous voilà mort à l'ouest, il y a moitié. Hein? Dès qu'il y a Simbi en on Maboko, Bako Bimsa. Non, ça qui est là, je commence. La raison continue. Non, on n'est pas Singi. Est-ce que le monde a Mboka Kabila Kobi m'a fait, soit Premier ministre, soit Kobi m'a fait, ouais, non, sénateur, il y a parlement. Il y a Sénat Kobi m'a fait parce que Constitution est péquissi Yango, mais il reste sénateur en vie. Mais pour le Premier ministre peut le faire, Poutine n'a pas fait. C'est la même chose. Le lendemain, Kabila a eu Premier ministre en dit, parce que la majorité dans le Parlement, soit il va voter. Ça il va prendre parce que la majorité n'a pas commenté ce Kabila BFD Russie na Poutine bazandengeni alors on va ça lango to le la distraction muna total à Congo ezo kene mala monter et puis na suki wana na mbote na pesika Jésus na mbote les sous lelo na goche bele te na boy goche bele na pesika mbote mutute na ma Brigitte na boy payer na boy parce que passe ça na motema muna na suki wana merci numéro na ngai so motanga ngai na makambo spiritualité ozana makambo boto le pango likambo benganga na ba numéro na ngai tokobunda tokopesa ba ngana avocat na juge mais tokopesa na ba avocat chrétien cabinet na bango na ville nde tokopesa dossier balandeli yo pour récupérer likambo na ça la fait photo tout sur le pasteur ayi azobundisa bino mikolo batena pasteur nani Chitumba. Ah papa. Chitumba pinda ko kanga John pinda sola papa. Wa benga Kamere King. King wana to ko kota. Na la bito ko ta Kamere King. Mais King c'est roi. Mais c'est que ndé King it. Ya ko za Kamere King ndengeni. Et dans le contraire, ko la pambola bino na suki wana. Merci beaucoup les bandeko nyonso bandi biso na 3W Congo France bandeko ba mesana ko pesa biso confiance merci na DT Bobi o amazu biso na image ya kitoko boyele loto so na prophète le fama mboka ba ye solo ya mboko ba la biso na Congo France merci na boss na nga je te dis pumba wa pesa biso chance ya koleka na espace solo merci na baboni na biso nyonso ba tala na opi ba zokote ya sika merci na malolo Loris da Congo li ya maman zo ko kisa 50 ans abi le 17 maman ko kisa 50 ans maman vraiment nzamba do sele grâce à nous na raté maman aza motema malamu ya ko la batu ya ko soutenir batu mame milinze ba motema tous pepele ya mbeto na pesi mbote Arlette Bonanzo ba Bonanzo lui moi qui to na kati ya France wana ya da l'année sociale na ba histoire robika muna Wester c'est que mamba bien ils a raté mambo ba chef soli akati oli akati mais c'est mama be mona biso to la ba chapeau le gaba prophète ndi ba chapeau fait rigole la lati prophète pas sur na gola mwana na wanda pa muleta ba mwete bakana ko muko ba ozwa la vidéo ba to ka mwango merci ba tous ba ndaka biso ciao Congo France France.com site ya Congo Masola danger Masola kitoko.